Gloire au Seigneur. Shalom, 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 shalom. Na balandinyo sotu émission kombola kombola bopeto. Mama kombola kombola bopeto apesi bino bambote, bambote, bambote bisika bino bozali. Shalom, ba shalom, ba shalom, ba shalom na bino peuple de Dieu bisika bozali. Vraiment nazana sengo ngawa bino mama kombola kombola bopeto. Kwa Yesu ko se présenter liboso na bino. Naloba ngo tango nyonso keza privilège. Naloba ngo tango nyonso keza faveur immérité. Ezala ngo kaka ngolu pona yebi koleka bino te. Nakoka pe koleka bino te. Mais ce n'est que la grâce et la faveur de Dieu. Au travers o ezobima, dezo permettre moko na biso ko eba na kobongiso ezali vina ye. Yango tika nzamba pambola bino bisika nyonso bino bozali. Zamba pambola bino balandi nyonso to émission kombola kombola bopetu. Ba nyonso bakotaka na chaîne o nzamba pambola bino. Asengi na bino vraiment boleka na ko s'abonner, bo s'abonner massivement la carte na chaîne oyo. Bo s'abonner massivement la carte na chaîne oyo. Vraiment tozana posta na bino bandeko nanga. Boye bana ko s'abonner vraiment mingi et belé na carte na chaîne oyo. Pour que tango tozo tie mission na sika boko ka komona mbala moko. Vraiment zamba pambola bino bato nyonso bolandra kombola kombola bopetu. Bo soutenir pe kombola kombola bopetu na losambo. Tango nyonso tango boza ko sambela bobosa na kombola kombola bopetu te. Botika ngo toujours na kati na maboko na Nzambe. Afin que kombola kombola bopetu sala nango ka volonté na Nzambe. Kombola kombola bopetu ko kisa toujours ka mission par laquelle on Nzamba permettre que esala na sena moi oy. Kombola kombola bopetu chaîne na bino. Kombola kombola bopetu chaîne na biso. Alléluia, tolanda lo yembo. Alléluia. La charité, la charité. Oh là là, vraiment. Oh, nde ukasa kosenga na Nzambe ko bisa Nzambe ke Nzamba apprendre biso kozala na bolingo, apprendre biso à avoir la charité, apprendre biso à aimer. Nzambe ka muto akapable otangisa biso, ya kopesa biso bolingo, ya kopesa biso o ezozanga na kati na biso. Nzambe ka anda capable okokisa biso. Vraiment bandeko nanga bo pambola mabisika bino nyonso tu bozali. Mission na biso eza kaka vraiment ya ko rappeler kaka batu, ya ko kombola elo mususu te. Tozana ka pona ko rappeler batu, ya ko sala nettoyage ya makasi. Tozana ka pona ko rappeler batu que toi batu to ko vivre na salité te. Toi baleki nzela na sena moyo. Toza ba passager na sena moyo. Motakotika l'éternellement na sena moyo azate. Motakotika la libela na sena moyo azate. Mais luka ke na époque na yo. Luka ke na période yo sa na sena moyo oyo. Ota bopeto na kati na vie na yo. Luka ke na temps oyo sa na sena moyo oyo. Ota propriété na kati na vie na yo. Luka ke na temps oyo sa na sena moyo oyo. Bopeto na Nzambe e régner na kati na bon moyo na yo. Osa la mission ya tata na yo. Oko ki sa volonté ya tata na yo. Pour que mokolo yo kozonge pai na ye. Aloba na yo un bon serviteur. O bomba ki makabo na ngate o nataki na kat na yo. O kena ko kunda don na ngate o ngana take pai na yo. Mo kena ki ko salela yango. O kena ko multiplier yango. C'est ça la volonté de Dieu. Zambe tanga pesa ki biso ba don. Eza poto kashango pona biso mon côté. Eza poto bombango pona biso mon côté. Mais Dieu nous a donné pour que tu mettes en service des autres. Dieu nous a donné pour que tu travailles pour que tu frustrifies donc ebota bambuma ebota so ezaki moko comme mi balé so ezaki mi balé comme 4 so ezaki 4 comme 8 c'est ça la volonté de Dieu. Zambalingi ke makabo na biso et se multiplier et yango se multiplier akaka na tango zo mettre ngo na kati na service tango zo travailler na moment wana de yango ezakokola na moment na nezo bota yango
nzamba pambola bino bandeko bozolanda kombola bopeto weza chaîne na bino kombola bopeto eza chaîne na bato balingaka propreté eza chaîne na bato balingaka bopeto bato balingaka na bango salite baosepela na chaîne ote mais moto alingaka bopeto akolinga chaîne oyo moto ana susi ya kopetola nzoto na ye wana susi ya kopetola motema na ye wana susi ya kopetola vi na ye wana susi ya kopetola ndako na ye wana susi ya kobongisa eta dame na ye wana susi ya kolongola mbindo nyonso akolinga chaîne oyo parce que ici tozobetela sete sur salite tozobetela tobeta sete ke nzamba aza contre salite nzamba aza contre bapoubele nzamba aza contre mbindo nzamba aza contre suyure nzamba aza contre iniquité nzamba aza contre péché nzamba aza contre makambo nyonso ezosepelisa ete mais oyo ezopesa nzambe lokumu c'est la propreté qui donne gloire à Dieu c'est la propreté qui donne gloire à Dieu et c'est la propreté qui représente Dieu c'est la propreté neza ko représenter bon nzambe propreté nezali ko représenter bon nzambe propreté nezali ko lakisa bon nzambe en nzambe propreté nezali ko lakisa sainteté propreté nezali ko lakisa sainteté à l'Éternel. Propreté qui sa sainteté. La volonté de Dieu est que tous à la propre. La volonté de Dieu est que tout longo la basalité nyonso. La volonté de Dieu est que tout longo la bambindo nyonso. La volonté de Dieu est que tout bois kambindo mosika na biso. Yango nzambe apambola yo. Ndeko koti na kata cheno. Oye na koye kokota na chaîne malam. Oye kokota na kata chaîne malam. Yo e kolande mission oyo. Yeba ko betili bakwa kito. Yeba ko zui faveur na nzambe. Yeba ko zui ngolu na nzambe. Posa na nzambe ezaki. Motema na we petolama. Posa na nzambe ezaki. Esprit na we petolama. Posa na nzambe ezaki. Corps na we petolama. Posa na nzambe ezaki. Environnement na we petolama. Posa na nzambe ezaki. Makambo na yo nyonso e petolama. Makambo nyonso koma propre. Nzamba sana besoin mono na kata action. Nzamba sana besoin mono na kata service. Nzamba sana na posa mona yo na kata na travail. Parce que tant a akela ki yo pour croiser les bras te, akela ki yo pour kanga maboko te, akela ki yo pour vanda calme te, mais Dieu t'a créé pour que tu puisses travailler. Dieu t'a créé pour que tu puisses travailler. Yango moni, Jésus allait travailler pendant qu'il est jour, travailler pendant qu'il est jour, travailler pendant qu'il est jour, causer la boutouté pour banako sala, causer la boutouté pour banako sala, causer la boutouté pour banako sala, travailler pendant qu'il est jour, travailler pendant qu'il est jour. Tango moye sana kobima makasi, mama mi pesa makasi. Tango moye sana kobima makasi, papa mi pesa makasi. Travailler fort, travailler fort, travailler fort. Moye eza kobima ya liloba oyo lilobo nzamba memelio parole nzamba memelio parole à propreté parole à bopetu parole oya kokombola ezali tango o moyo eza kobima na bomo ina yo eza tango moyo eza kobima na bomo ina yo saisir occasion oyo saisir opportunité oyo saisir occasion oyo saisir opportunité oyo bana kokombola ndaku na yo bana kokombola vie na yo bana kokombola makambo na nyonso oyo nyonso epesa nzambe lokumu te bana kotindika ngo libanda banako bwaka ngo libanda banako bimisa ngo libanda banako bimisa ngo libanda banako kombola zala vraiment en action zala en action nzamba lobi botelisa ba robe na bino nzamba lobi bolongola ba tache nyonso na ba robe na bino ezala tout blanc ba robe na bino ezala tout blanc ezala propre nzamba lingi salitete nzamba lingi salitete nzamba sana posa ke ba robe na biso ezala pembe yango tache nyonso oye yako tache te robe na yo ndeko nanga travailler pendant qu'il est jour travailler pendant qu'il est jour travailler pendant qu'il est jour zwe lamba na yo zwa robe na yo kotisa ngo na mai loko les robe a pembe kamata javel kotisa poete tache wana ekoka kolongwa poete tache wana ekoka kolongwa javel na yo c'est la parole de Dieu javel na yo c'est la parole de Dieu kamata
liloba nzambo ezobima. Kamata parole de Dieu ezobima. Kamata connaissance ezobima. Salela yango, applique yango, pratique yango. Tangu yozo salela, yango wana javel na yo, yango savon na yo, yango wana de mai na yo. Weza ko nettoyer, elamba na yo, elamba pembo tozoloba. O nzamba lobi na biso, to sokola ba robe na biso, to longola ba tache nyoso na ba robe na biso. Elamba wana ba lobe la biso, ce n'est que ta vie. Ezali vie na ondeko, ezali bomo na yondeko. Nzamba zo senga na yo, webana ko sokola motema na yo, webana ko sokola makanisi na yo, webana ko sokola bizaleli na yo, webana ko sokola nyoso eza ya yo, webana ko petola wezali bomo na yo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bo pambola mabino bande konyoso bozo landanga. Bino bande konyoso bokoti na kata shena kombola bo peto. Bino batonyo sobo na kati na chaîne oyo. Nzamba lingi bino makasi. Nzamba lingi bino mingi. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. La raison pour laquelle a localisé bino na kati na chaîne oyo. Pour être ça na posake. Bobanako apprendre la propreté. Bobanako aimer la propreté et bon haïr salité. Bon haïr salité, bon haïr salité. Bon ba mingi baso kufela ko bongi salibanda. Ba mingi baso ko tenika konta libanda. Orke na loba ata monyoso na kata kombola bopet. Message on samba pesi. Et un message kaka ya ko sokola extérieur te. Mais un message ya ko sokola l'intérieur et l'extérieur. Libanda za la propre na kati pesa la propre. Il faut ko bongi sa nyonso. Zambetanga otala yo. Ana posa mona. Libanda na yo, pe na kati na yo propre. Yango bengami na kati na ko samusala. Mama ko vanda te. Mama ko vanda te. Mama ko vanda te. Mama ko kanga maboko na yo te. Yango moni to solo bela makamba paresse. To solo bela makamba paresse ke mama ko kanga maboko na yo te. Papa ko kanga maboko na yo te. Travaillez pendant qu'il est jour. Travaillez pendant qu'il est jour. Ko kanga maboko na yo te. Ko kanga maboko na yo te. Ko vanda lokola goyi te. Ko vanda lokola goyi te. Ko linga pembe tu mingi te. Ko linga mbetu mingi te. Mbetu ezana ngonga nango basalela kolala. Soki 8 heures du temps nango ekoki. Ndeko nanga longwa na kata mbetu. Ndeko nanga longwa na mbetu. Ko linga ate kolala la pamba. Ko linga ate kozalaka moto ay nyoso tu kolala kalaka. Tabaninga baza ko travailler, yo za ko ronfler. Tabaninga baza ko boxer, yo za oza kolala ba pongi. Non ma soeur, non mon frère. Et sous tanga kolala ba pongite. O eza tanga kolala ali sous ba pongite. Jésus lobi travailler pendant qu'il est jour. Travailler pendant qu'il est jour. Tangezana no mo isala mosala. Tangezana no mo isala mosala. Kozela butute. Kozela butute po ya kosala. Tango tozolo ba moyi. Tango tozolo ba moyi. Cela veut dire tango zana bon moyi de konanga. Tango zana bon moyi. Tango zo pema. Tango zo respirer. Tango zana capacité koloba. Tango na capacité ko sala likam. Tango pema na nzambe zana kati na yo. Eza période oyo eza journée pour na yo. Eza journée pour na yo parce que il arrivera un moment. Il arrivera un moment oh la nuit est kokota. Et ceux qui butu ekoti, ndeko nango koko travailler susute. Butu so ekoti na vie na yo. Ndeko nango koko travailler te. Liwaso ke na bomo na yo. Ndeko nango koko travailler te. Liwaso ke na vie na yo. Okoka ko travailler te parce que bembe sala ramusala te. E bembe lobaka te. E bembe tambola te. E bembe sala ka eloko moko te. Tango bazobenga yo na no moto. Ba bengo na kombo ba pesela ona baboti na yo. Tango ba benga yo kingani. Na mama wana de salela nzambe. Na mama wana de travailler fort. Na mama wana neni kotisa vraiment makasi na mosala parce qu'il y arrivera un moment auquel yo okokasuko lobate, okokasuko bougete, okokosalelo mokote. Et na mama wana et comme impossible pour na yo. Ya kosoko la robe na yo. Et comme impossible pour na yo. Ya kokombola. Et comme impossible pour na yo. Ya kotabo peto bisika yo zali parce que bembe e koka kosalelo kote. E bembe koka kotabo peto te. E bembe koka na ngwelo mokote. Mais moto ana bomo ana pouvoir ya kotabo peto. Il suffit qu'à soit décision. Il suffit qu'à soit décision. Il suffit qu'à prendre conscience. Pour ceux qui à prendre conscience, directement les choses vont changer.
Ceux qui à prendre conscience, les choses vont changer. La volonté de Dieu est que les choses changent dans ta vie. La volonté de Dieu est que les choses changent dans ta vie. Zambasana posolo ngwanakat na paresse. Zambasana posolo ngwanakat na paresse. Zambasana posolo ngwanakat na paresse. Parce que un paresseux, amutu oya zakana ba projet belé. Amutu zakana ba projet belé, mais réalisation zéro. A réaliser que l'autre côté. A réaliser que l'autre côté. Mazalaka na ba projet kiliki azalaka na ba projet belé donc so vandi na ye yazaleka muta ba projet apesaka ba projet belé apesaka ba projet belé alobaka ba projet belé mais akenda kata na projet moko te na réalisation or que pona ko kende na réalisation il faut passer en action pona ko kende na réalisation il faut passer en action mais un paresseux il est incapable de passer en action un paresseux il est incapable de passer en action ya onde konanga zambazo senga na yo kombola molimo paresse kombola molimo paresse kombola molimo paresse longola paresse na ndaku na yo longola paresse na nzoto na yo longola paresse na vie na yo parce que paresse soko zo demere na ngoka kaka ndere to expliquaki ke tangu imaboko na yo eza na pa eza paresse yebaki ba tole ndaku na yo ezali ko s'écrouler. Tant maboko no eza lâche, maboko no a lâche, que kokana ko simbelo kote, et kokana ko salelo kote, yeba ke maboko wana, tant ezo za la lâche, ba gouttière, ezo kweya matanga, et kwa na bomo na yo, et tant matanga ezo kweya, yeba ke ezo bebisa vie na yo, et détruit vie na yo, et zanam ko msuso la mukate, et zanam ko msuso luko fungola misu e fungwa mate, et zanam ko msuso ko se retrouve za déjà ya kokufa, yangonde konanga, et za tangu oyo, tobi manakat na paresse, tobi manakat na paresse, tobi manakat na paresse ndekonanga. Tobi manakat na paresse. Pour ça nan zambe za ke tobi manakat na paresse. Parce que paresse eza ya nzambete. Paresse eza semence ya nzambete. Paresse eza semence en zambete. Esprit en zambeze, esprit à force. Esprit en zambeze, esprit à force. Ya fortifie abiso karaloba enyos tomi kembisa. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Aimon apes aisa soka erni soto za makas. Mami mi kembisa. Ndeko nanga mi kembisa. Do ebisa biso toujours to mi pesa toujours makas. To mi pesa toujours makasi. To mi pesa toujours makasi parce que la volonté de Dieu est que to yeba ko travailler. Zamba lingi biso to travailler. Zamba lingi biso to travailler ndeko nanga. Pendant que yo zana na bon moi. Arrête de dormir. Longwana kat na pongi na kufa yango mona zolo babi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Zamba solo banande kwa za kolala. Oya lali asa lokola bato baza na kata na kunda. Alali lokola bato ba na kat na kunda. Alali lokola bato ba na kat na kunda. Zamba sali ko bele la yo lobi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Et relève-toi d'entre les morts et Christ te clairera. Zamba sana posa ko éclairer vie na yo. Zamba na posa ko pesa sens na vie na yo. Zamba sana posa ya ko valoriser yo. Zamba na posa ke o sali pe projet o komi nango pe na réalisation. Zamba sana posa ke o sala be exploit pendant ton séjour. Zamba na posa ke o impacter génération na yo. Zamba sana posa ke o bana ko impacter génération na yo. Mais comment yo ko impacter génération na yo? Ce qui na kati na yo. Ce qui na kat na yo, paresse et tonda. Ce qui na kat na yo, paresse et tonda. Comment tu vas impacter ta génération? Comment tu vas impacter ta génération? Comment tu vas impacter ta génération? Ce qui na kat na yo, ça paresse. Pour ça, ensemble, zaki, tolongwa na kat na paresse. Pour ça, ensemble, zaki, tolongwa na kat na paresse. Zamba lingi tobi manakat na paresse. Zamba lingi tobi manakat na paresse, bien aimé. Zamba lingi tobi manakat na paresse. Longwa na kat na paresse yon ndeko za na kat na paresse. Ndeko za kolala nzamba lobi na yo la muka. Ndeko zo vanda na kat na masumu nzamba lobi bima na kat na masumu. Paresse baby si mabote ebele. Eza na ba parents ebele baza ba paresseux. Ba paresseux ko enseigner bana na bango liloba na nzambe bazoko quand même pas. Et l'on so baso pousse toujours au lendemain. Na osala ngo lobby.
nakosala ngo lobi, nakosala ngo lobi, elobo kosutuka mwana sa koli. Osala eloko moko te, wa investir eloko moko ta malonga na kati na mwana. Pour toi, kon nourrir, nakolatisa, omonike ya motuya yo osali yango wana. Or que Nzamba sa na posa, que to kotisa le meilleur na kati na bana. Mais pendant ton séjour, t'as pas eu le temps. Pendant ton séjour, pendant que l'enfant était petit, t'as pas eu le temps. T'as pas eu le temps d'investir dans la vie de ton fils. T'as pas eu le temps d'investir dans la vie de ta fille. Pourquoi? À cause de paresse. À cause de paresse. Et pourtant, Moboto yebi Nzambe. Yo Moboto sa pasteur. Yo Moboto sa na plein de connaissances. Yo Moboti, o yebi makama malam. Mokoti sa ngona kati na mwana na yote. Okoti sa ngona kati na mwana na yote. À cause ya nini? À cause ya paresse. Pour prier même avec tes enfants, Ozalaka toujours na paresse. Ozalaka toujours na paresse. Ozalaka toujours fatigué. Ozalaka toujours na ba raison au pesa. Pourquoi? Parce que tout ton temps, tu fais que gaspiller dans des choses inutiles. Tu fais que gaspiller ton temps dans des choses inutiles. Dans des choses qui n'en ont pas Dieu. Tu fais que gaspiller ton temps. Oh, ndekonanga, eza passi. Eza passi. Eza passi parce que temps eza précieux. Tant ezelo ba sakana kanangote, ezako kende mangu, ezako kende mangu. Alors biso foto ke na vitesse Satan. Biso foto ke na vitesse Satan de konanga. Yango fo bima na kat na distraction. Yango fo bima na kat na paresse. Il faut bima na ba bima na kat na bolemu. O bima na kat na lâcheté. O bima na ba choses inutiles. O bima na ba choses vaines parce que le temps est précieux. Temps ezokima, temps ezela amutute, temps ezela amutute. Tala kala mingi to zalaki na mwa age moko amuke metala lelo age okomi nango. Ta ezela mutute ndeko nanga. Ta loko lezela mutute. Alors yo faut comprendre biyeba ko bongisa déjà nini na yo kende zana na course na temps. Na course na temps. Loko na course na temps. Je dois faire déjà ce qui est essentiel. Na temps on azanango. Je dois faire ce qui est déjà essentiel. Na temps on azanango. Alors poko ka kosala pe makambo wana. Il faut bimanakati na paresse. Il faut bimanakati na paresse ndeko. Il faut bien na kati na paresse ngo moni Jésus ça qui ko rappeler bato aso rappeler ba disciples nazo rappeler bi travaillons pendant qu'il est jour. Travaillons pendant qu'il est jour. Tango nano mo ezali. Tango ezana no journée. Boti kanga na sale la Nzambe. Boti kanga na sale la Nzambe muta kanga ngaite. Boti kanga na servi Nzambe. Boti kanga na bongisa vi nanga. Boti kanga na landa Nzambe. Boti kanga na sale sengwa Nzambe. Parce que il est encore jour pour moi. Il est encore jour pour moi. Mais ce que bandika a causé là, maman liwe la kakate, papa liwe la kakate. Misala nino kome maliboso na Nzambe. Misala nino kome maliboso na Nzambe. Nakati na Nzamba tia makabo. Nakati na Nzamba tia ba capacité. Nakati na Nzamba tia ba don. Mais yo kamata yango. Okena ko bomba ngo na mwa kwa moko buye. Osalaka na paresse. Ozeli sarakaka. E na osala lelote na osala lobi. Na osala lelote na osala lobi. Yo makambo nyoso pousa ka au lendemain. Pendant que Bible lobi ete. Oyo za capable a kosala ngo lelo. Fais-le aujourd'hui. Kozela lobi te. Parce que lobeza ya yote. Lelo eza ya yo. Mais lobeza ya yote ndeko nanga. Lobeza ya yote. Oyo c'est la lobi oyebite. Oui, bon, ma melo lobi oyebite. Mais lelo eza ya yo. Lelo eza ya yo. Lelo eza jour pour na yo. Yango, tu dois travailler. Tu dois investir ton temps pour Dieu. Tu dois prendre la décision d'abandonner le mal. Tu dois donner le dos au mal. Tu dois faire la volonté de Dieu pendant qu'il est jour. Pendant qu'il est jour. Pendant qu'il est jour. Nous devons travailler. Nous devons travailler. La raison pour laquelle, Misua kombola bopeto. Et ye pona kovandi sabatute. Et pona kolobana batute ke bo demere ka na paresse mais pona côté le misabatu et pona koloba na moto avanda ki na paresse pona koloba na ye kende côté le ma ale fongola misu bana kotala entourage na yo bana tala vie na yo bana tala bombo na yo esika mabeza bana ko kombola bana ko bimisa salite bana ko kombola bana ko bimisa salite ko kanga maboko na oti ko vanda te koloba teke te. Nazela kaka titange koma na pokwa bona bando sala koloba teke nazela lobi pona sala aha yo yebe we koleka lobi yo yebe loko ekoleka lobi nyo surtout na linga ko kanisa toujours dernièrement nazai ko penser nazo penser lisolo ya 10 vierges
Nazo penser na lisolo ya du vierge basi oyo bazalaki basi zomi. Mobala kei mobembo. Alaki bango abina oya ozwa bino. Mobala laki bango abina koya kozwa bino. Esengel na bino tonga na oya ozwa bino condition ezalai kake. Tangu nga na koya. Na moma bino boko akwa akeyuranga. Nalingi bozala na lampe. Nalingi bozala na huile. Na moma wana ndebo akwa akeyuranga. Mais soko rempli ba condition wana te. Ça ne sert à rien de venir m'accueillir. Parce que okota nanga te na kat na salle de danse. Basi wana 10 bango tout bazala ki na information. Basi 10 wana bango tout bazala ki na information ma soeur. Basi 10 wana bazala ki na information. Mobala laki bango akei mobembo. Akei mobembo alobi na mobembo nga na kei na ko umela. Mokona rozonga eza secret nanga na oyebisa bino te. Mais elonga na osenga kana bino bozala ka prêtre. Cela veut dire que nakata mwinda na yo lukaka nyonso mafuta ezala. Mwinda na eza pe ya kopila. Potangu nga na koya eza na moi eza na butu. Soki nga na kutu yo oza prêtre. Soki na kutu yo oza na mafuta na yo oza na mwinda na yo ya kopela. Okoya kokota na ngai. Oyo kwa koyambanga engana kozoto kokota na kati na salle de danse. Mais ce que ezandengo na te na donc okokota te. Basi 10 wana bazalaki na information ma soeur. Basi 10 wana bazalaki na connaissance. Basi 10 wana bayebaki ke mobala libala lobaki akoya. Mais mobali na biso ango akei mobembo. Mais mukola kozonga to yebite. Mokolo mobile la biso akozonga to yebite. Soki kozana moi, soki kozana butu to yebite. Mais c'est que nous connaissons. Et loko ya lobaki na biso lobaki kake. Na moment toke kwa keiri, na moment toke ko yambaye, il faut tozana mwinda ya kopela. Il faut tozana mwinda na biso ya kopela. Soki mwinda na biso na eza ya kopela. Na moment wana tokoki koke ko yambaye. Alors basi wana basalaki ko vanda esika moko. Basalaki ko vanda esika moko. Et na tango basalaki ko vanda esika moko. Esaki na basi 5 o basalaki tellement bango basalaki sage, c'était de femmes fortes. Et ça basi oyo ba mi kembisaki. Et a basi oyo ba mi pesaki makasi. Pendant l'absence de leur mari, ils se sont dit que toko vandate, toko croiser les bras te. Il faut que na ada ko luka ba huile. Toke na ko luka ba huile comme déjà condition se pesa maki que poto que ne ko accueillir, il faut ba mwinda na biso ezala opela. Alors mwinda ekoki jamais kopela soki ezana huile te. Mwinda soki ezana pétrole te ekoki jamais kopela. Et so senga, il faut mwinda ezala na pétrole na kati po ekoka na kopela, po e permettre biso to ke koyamba o ezali mobali ya libala. Alors loko le senga ki ndenge wana ke sengela ki ba mwinda na bango ezala. E sengela ki bazala na mwinda e kozala na mwinda ndeko na nga soki mwinda wana eza nango na mafuta te. Soki mwinda wana eza na huile te. Soki mwinda wana eza na pétrole te. Bandeko na ngai eza passe c'est impossible po mwinda ekoka na kopila. Na kotalisa bino omoni mwinda oyo eza ba mwindo to wana ko salela na mboka na biso Congo. Yango ne muto zalaka na besoin ya pétrole, yango muto zalaka na besoin ya huile pona ekoka na kopela. Parce que ba mwinda na biso oyo tozo salela ana niveau ba poto, ba mwindo bateli biso na bandaku oyo yango esenga nango pétrole te loko te, ezaka dans ndenge bango moko ba sala bandaku bazala suika ba connecter yango directement komona kuna mwinda ekopela. Mais tango ba otalisa biso na kat na maloba na ensemble lisolo oyo ya basi 10 oyo na kati eza na kati na Matthieu 25 kuna tango ba otalisa biso balobi ke Yesu ayebisaki mobala libala pardon alobaki na bango alobi tango ngana koya kozwa bino na ana posa ke tambo koya kwa akeyonga tambo koya koyambanga mutu nyonso azana mwinda na ye mutu nyonso azana mwinda na ye. Cela veut dire que ozokende kokuta na mobala libala do soki ka koyoki babeleli mobala libala ye do tango koyoki na ana besoin memelanga mbongo te na ana besoin te ko osalela nga soki nini na ana besoin te ko soki nini oke ko sukola mboko se maki osala soki ni te eloko mosusu te formule mosusu te ye mobala libala lobi eloka ko osala ezake
kotaka mbala moko nini zwaka kambala moko mwinda na yo yaka koyambanga e mwinda soki eza neta boye aondima yo te mpo andima koyamba yo il faut mwinda epela alors mwinda po epela na kati ekoki jamais kopela boye sans que ezala na mafuta te il faut mafuta ezala alors la raison pour laquelle awa toza na mafuta donc awa toza na pétrole na biso toza na mafuta na biso o esengeli kokotisa na kati ya nini ya nini ya kati ya lampe na biso po soko kokotisi na kati na lampe yango mutu ekopermettre ke lampe epela mais soki huile eza te ata oza na mwinda ya pamba lampe o ya pamba eko servir eloko moko te e servir eloko moko te po ki okuta na mobala libala donc il faut ba huile ezala il faut pétrole ezala po okotisa na kati en fait que lampe ebana kozala ya kopela alors basi oyo ba comprenaki eloko wana basi oyo ba comprenaki eloko wana basi 5 basa maele basa makasi les femmes de distinction basi oyo vraiment ba travaillaka pendant les jours basela rabute komate ba poussa rapé misana bango lendemain te ba rateke te bolona osate na osaka lobité ba basi oyo bango dans tant que bayoki ba se préparaka déjà en avance ba se prépara déjà en avance ba sera toutes les précautions ba suida ba disposition nyonso alors nyonso de après ta pona minute ba komi kozila alors tant ba yoka ndengwana ba bandi ko ke bambango ok koluka ba mafuta babandi koluka ba reserve ba mafuta babandi ko tsa ba reserve babandi ko tsa ba stock babandi ko tsa ba stock na bango na ba vase na bango babandi ko tondisa ba mafuta na bango babandi ko tondisa ba mafuta babandi ko tondisa alors après on a moni que da réserve na bango ça déjà plein ana minute na baki romata na bango balala mais ba 5 mususu wana bavanda ke sika moko na baninga bazomona ba bazala ikana oyo bazala ikana mwinda oyo ba lo baka aoya ne sikote tolala na biso nani tovana na biso nani tosala na biso na boye aoya ne sikote swika komi pena roya toki makamba moni mwasala vana na kwa na teka ba mafuta toki makamba poto somi na biso mafuta bango ka explication azo umela na epoka nso oya sikoyi oya ne sikote oya ne sikote oya sikote alo babe komaki na butu moko bona butango baki kolala donc basa bazoba basa ba paresseuse le femme paresseuse baki o matape na bango na mbetu na courage nyonso pe bazolala pendant que baby ke ba apprêté oyebi mobala ozonga te soki pe na moi su na butu oyebi te mokamato ke olala pongi ya ndengo nozo ronfler na yo à l'aise comme si tu as déjà accompli ta mission, comme si tu as déjà travaillé pendant les jours, comme si tu as déjà répondu aux besoins de ton maître. Baki ba matina bango na bambetu balale mais basi wana pe ya mayele basi wana pe ya sage les femmes fortes déjà na ba réserve na bango basi batiaki donc to ba oke kolala na kimia nyonso babi atana katikata butu so ka mobala beleli sans stress toka ba olamuka aye mbala moka zuka ka maman win na akotisi aki oyema mobile mais moi si oya zoba moi si oza paré ça une femme donc as insensé si qu'on a minute wana akoma siko nana mafuta te ifona kepa mama mbweni na ke osomba ifona kepa mama Janette na ke kozwa mafuta ifona sabu tange komika ba ki mobala libala ye basa mayele batelemi na bango basumba la moko batie ba mwinda na bango bake koyamba mobile bazumba mafuta ba bandi kotia yoka bango ba oya bazoba bakomi boko tete se sotanda mafuta na bino te bode se sona mafuta to tsepo mobala sa ye na minute so foto ke oyamba ye baba bi biso to ana ngoka apona biso donc to sala ki réserve ezaka pona biso en tout cas suffit te na bino donc bino boke pe ko luka bisika boke ko luka ko somba et pendant que bazo ke ko somba mobala sa koma ki mobala tanga komi bino les 5 ende boza val mis en tout cas bo mérite honneur Dieu honore ceux qui les honorent Dieu honore ceux qui les honorent boyoka ki recommandation nanga boyoka maloba ngane na tikela ki bino que ceux qui na kuti bino prêtre boko kota nanga boya bokota boya ko sepela nanga bakota ki na nkembo bakende ko sepela na nzambe bakota ki na nkembo bakende ko sepela na mobala libala mais basi msusu wana ba esima bakomo beta porte fongola biso abike